abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce gros magazine, le news de Star, dans votre chaîne préférée, la voix du peuple chez nous, la voix du peuple Ezapé Bino. Merci Nabino, vraiment merci à tout le monde. Oh, bah, très confortablement, là, frotter Nabino pour la Hollande émission. Oh, en tout cas, je dis merci Nabino, nous sur la confiance. Pourquoi pas remercier Dari Diouantessa, en plus de vue, c'est grâce à Dari Diouantessa. À permettre de tokoter la banda Kunabino. Merci à toute la grande équipe, et à la voix du peuple. Là, je vois Vincent Louisi, je vois Daryl Diouantessa. Je pense aussi à Parouze Sayo, à Killer et à tout le monde. En tout cas, mon marche avec Mbedi 10 à match. En tout cas, je vous salue là où vous êtes. Merci Nabino. Merci à tout le monde, et à tout le monde, et surtout, tout va soutenir la marche avec Mbedi 10 à match. En tout cas, Nazo Pesabilo, merci Nabino. Merci vraiment. Tozana Rit Nzel, Tokota Rit Nzel, Boni. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Toujours bien, soin. Grave. C'est que ça va, soin. Discipline, car. Mon chat. Bon. Qui parle à moi, Bon, on a Nzele, faut à soin, à part ma musique. Nzele, faut à présentable, Nzele, faut à frappant, Nzele, faut à soin. Donc, on comprend un peu non que na de amukolo. Soin dans ma mutego, te soin dans non faut comprendre que na de amukolo, faut na soin. Moi ma futa beauté pas musicien le belarani et baksarani la musique. Bon, beauté baksara et baksara maramobele, beauté baksara maramobele zo la que ça peut que place aux alliés, c'est bon. C'est bon, on a bien pour et le ma bon barangote. Place où ils vivre bien, te au monde a manifester. Na basket, na col à chemise, na short, au monde a. Mais combien de temps déjà peut mener le padre? Bon, on a joint au Coxa 5 ans, pardon. 5 ans. 5 ans on a joint. Et ça facile? Vous avez un groupe pour faire rigoler. Bon, il y a qui facilité les bandeliers, mais comme on c'est bon. Aussi au Messana, et le ballon vient à Busso ma belle ici. Moi c'est dans mon balier, ba Messana, Walilo, Mekelo, Mana. Na mouvement na biso aussi au Messana, ba idée que basa na ritinzele na bango, à sa animation, à respecter à mutunyo so, à tsara mutuna place na ye, chef na bango. Donc aussi au Messana déjà. Ritinzele, kozala trop na ba musicien, surtout mon news a mingi na ba musicien. Pourquoi Rotizara beaucoup plus que ça trop na ba musicien qui peut-être na ba danseuse? Bon, moi je fais la par rapport na ninga sexe ko to na yo quoi. Ngai na sala animation na trop na bayaya, na trop na ba jo. Parce que ba danseuse na danseuse te. Na animatrice. Na sala na bango ba yebi ke chef na biso. Leti moko na yebi to mundi ngole la nganzala. Nazarana bango baobenga chef neni rep tongo rep pourquoi mais ça te na osana fona za la place oyo chant ezo salama na animation mais na ndenga danse na ota na musika pour discipline faut ezala ya ngona. Merci beaucoup. Juste avant tout solo là, ma solo là, est-ce que na habité to yiko zo po na biso vérité ils ont vérité nazo bimisa nazala fanatique na babare kaka boy qui préféré na générique wana yango ils te pose alia na loba ngo na babare kaka boy na lobela ngo même ton na mbaka bleu secrétaire na yebisaka yango na yebisa que écrit o nga na sepela na yango te eza piment nga na zaka clair
Naba ils piment na sepela na ngote mais cri e kotanga liboso ezara na babare kaka bo. Est-ce que tu songo? Merci, merci. Cri wana vraiment eza cri moko boye e fungoli ba porte ebele eza cri moko boye nga na vi na ngai na bwaka na ngai na bwaka na nga ba yaya nanga na koma kudila yo agogo kitoko na yo baza kosalela mwana popi Angezi na komi kobanga loketo na yo yaya na balove na yo eza kosalanga bachuki na boka na ngai ba olelango ya kingombele kochila kondoko emi jolwili kotaka laki kasala kinkombe si j'étais ya papi de mbwana Mr Cash ona sengi na papi boto jipe mindia tika na lela kaka na kimongo yetumba soyo lele kumu mabele lisio akenda seboyo mimia bamongo azonga kateo nalela na kimongo fedelo kwa yonde kumwa bamongo naboka ba libo kenanga ezala kinase mbabola oye sheta liboke ezala kinase mbabola omoni banyama bayibi yango naloba kinanga elo kote olisola liboke nabetelaki alekembela pona nini boye asimba me maboko kaka boye maboko kaka boye za kremoko boye eye na makambo ebele po lisolo wana yagi lisolo comment c'est la place pose azum sara putain donc pose amoni village lisolo yango yo donc abino na se défouler putain so aganga putain pona nini elengi aki elenga musique ou bien ezala bon putain on ezaki normalement putain on ezaki ngai moko putain on ezaki ngai moko on a bois comme non ezaki nga moko ta on a bois ki moko nzef singa bi moi espace moi tikali wana loba te loko moko wana na tinaka putain ah bah ce temps yoki putain on a nesenga ya abi non nga fona lobela wango donc pour ça sepela na nga bien ça bien donc nesenga ye moko bi putain deux fois yango wana vraiment donc Yago la tambwisanga bamboke bele side nord est ouest cri oyo eza cri moko boye ezaka lisolo na ngai na beta po na ba période moko boye nakomaki ndie mwa mama na mouvement nakomaki ezaka pena lisolo na ngai batango na ritande kobwaka te nazovanda patiente donc nakomi chef d'orchestre mais naobwaka te naobwaka te donc esala ngai bon ezalaki eloko na ngai nalingaki yango sikoyo nabi te fona yebisa président comme lisolo moko boye ke badanseuse kutu ebele bakendaka na baorchestre mosusu tozalaka na bango badanseuse baokimaka na balwanda badanseuse baosalaka babiloko moko boye mais reti nzela akenda kutu na mikili ye moko ke orchestre ekei ngai natikali mpo ezalobi nanga kende ezwa somba biye buna ye donc ezaki o pona kokima na poto te eza pona kokima na mboka mobo nga nakenda ba fruit du sud mususu boye mokonzi abi petit nanga kende nanu moi visibilité ni le padre ni mutu na keno na ndenge ke Didier Chombo patron na fruit du sud wana ba Charles Titenda ba yambanga à l'aise 2 semaines na super vol na zongi mais na ndenge ba nzala to mona na bakini ba fille ba danseuse ba nini awatala na kanga coin na okemba boena kanga na coin na sumone ukangi pe coin mais non nga na ebi beat na ngai na ebi ke musala na ngai eza miziki balia na moto basika lolemo yango moni ke na ebisaki président fona beta lisolo moko ke pas d'autamwisinga bamboke belé sud nord est ouest toujours balukaka ponzo to eluka mbongo donc so eza kutu pona makambo okokima na poto okozala place moko bona bula mabe mais na banda okima na ngaza na bula mabe donc na bula mabe te na na posa osala musala yango moni le pas de benatale putain mais et ça na cri wana na yamba pe ndeko na yo oyo abwaka ambulance oyo aloba na générique wana muta sauva générique wana ritinzele na pesi ba mot de place azali asala musala ne bien donc au monde to zara boye soko yoke loka bien loka mabe bien bunga na te na litoi eza nango teke sauver mais c'est loka bien te ya lobaka yom to sauva général wana opinion na e wana ndenge ya loba eza opinion na e donc na go forcer te moi eza selon ye ndenge ayokela bon pona ngai eza kaka ke loka bien na litoi bunga na te
yango moni pena kena yebisaka le padre yagolo tambwisinga bamboka ebele side nord este oueste balukaka tokema balula nzoto ezoluka mbongo balula ata Cristiano azobeta azoluka mbongo balu ale bana nguba kaka boye na babare kaka boye bajogo boye donc yango wana nzoto eluka mbongo. En tout cas, Criolla et ça lui plaisir, na le multimillionnaire. Matopé, na bisolo verfeye moto. Le multimillionnaire. Multimillionnaire, oh bah Tony Saboye nani. Le boss c'est Kelvis Nkoyo nani. De King Salomon. De King Salomon. Beta kota na Facebook, beta de King Salomon, Tchenga Kazadi. L'homme de 49 voitures de luxe. Tchenga Kazadi. C'est dur que ce soit King Salomon. King Salomon. Yewana oh tout azala na Afrique c'est la yebi King Salomon. King Salomon. Il était né dans la noblesse, il a grandi dans la noblesse. Et il est toujours noble. Levé là patron d'idée chombo soyoka. Balobi le King Salomon za kuna na fruit de sel. Ah batombo lokola ba d'idée chombo pe bazawana. Parler na kata marampana wa. Na Petit Bois numéro 6 na kata ma campagne so boké na Petit Bois numéro 6 na ma campagne pour comprendre qui est King Salomon. Beta kaka King Salomon na Facebook. On comprendre qui est King Salomon. L'homme de 49 voitures de luxe King Salomon, le multimillionnaire congolais. Tiens. Merci beaucoup. Ritinzele. En tout cas, on a habité le silence na bino bozu temps est belé. Michel le padre bonnet ou les gars sur l'écran, pardon l'internet c'était dit à quoi? Même le padre et moi on les gars. Bon, discipline kaka, discipline et puis moi bana mo boya ba mike o ba betaka ba biloko ba usage unique balingeka ndeti ba profiter na mopepa le padre. Donc to tikelaki bango sikoyo boloba bosala nyonso baza puisque ba oluka biso baluka sous base mususu. Donc to tikelaki bango basala o balingi to tikeli bango terre to moni peka terre ti lelo ezaka. Est-ce que vous serez pour chacun est loko moko boyebino moko yango vous serez tiraki? Non le padre. Ou bien c'est tant aux autres bana na yebite muto a provoqué yango yo sala ke yo tika. Non le padre aza mutu moko boye le padre alobana nte. Alobana nte so amoni mutu alinga profiter na succès na ye. Donc ayebisaka biso vraiment Ritinzele l'état disciplinaire ya mouvement Mabuma chef d'orchestre beaucoup isa mitindo ba émission ezate. Mutu na mutu atelema na ma ya bougie na ye to tika bango. En tout cas, c'est ça, on a dit raison. Donc, manquement, il va dire que trop. En tout cas, on est toujours au il y a un musée. En tout cas, un musée congolais, c'est ça l'effort. On a marché avec Nalo Banga, la banque, la vérité, un musée congolais, c'est ça l'effort parce que il y a un musée à TV, à Sixa TV Bazali. Au Cap, il y a une édition, CD Nzimwaka. À Tchep, il y a une édition, musique basombarate. Merci beaucoup Ritinzele na ebité lelo oyo na koti subitement na moni Johnny Mbembe. On ne sait pas qui va bosser Johnny Mbembe mais na moni ovani très bien bosolo la kiti pembeni na ye. Ovani OK biso debi ba ndenge zalaka ba esprit belé ndenge zalaka ba esprit. Donc so mdaye moi sigala bani fo na olia ba bouton belo surtout bosala boulot moko. Donc il faut boler la yebna badam mais na moni Ritinzele pembeni na ye par rapport à la mission c'est animateur musu na moni ba pembeni mais na moni yo quand même vous avez pembeni na ye na ebité non attachement na au moni za ba blo musu c'est uta eza ba éducation eza éducation pela to uta na banda pas maka musu to mona na ba musique ya netinga Ritinzele so na ki vraiment bien éduqué mais na longwa mouvement pour mona pena mutu musu so yeli o guerre d'esprit mo bota la pena ke oyo na ndangu na bango do ba bota makaka bo abimi lokwa nyoka akenda ko tambola kaka bongo donc abanga batu te ayoka ka soni te oui na mokili mutu fo yoka ka soni na otala bina ke non aza déjà tonton aza pena ba respectera pour na lobelo likamo bo funa zana na ba réserve belé nga aza de mutu na ka tokese o na ye na âge mo boya moi na mokili na poli na mouvement mais le côté animation on dirait yone bon laisse pas couti on a bango tout ba kuti ngai
bango tu bakuti ngai naza na complexe ya mutu te naza na complexe eloko te aussi c'est un groupe na mino nazaka titulaire animateur principal ngai ne naza animateur principal ngai retindela po bango tunde baza wana bakuti nga ngane mona opesa bango non répertoire ezalaka boy so mutu moko baleki na TV bandi koloba ke oh boy na boy non te créateur akuti nga oza titulaire ndeni créateur akuti ngai oya ba inda boka mingi ba kribele boko boka mingi za koza titulaire non ko boka mingi za koza titulaire te ko boka non chef siko yo titulaire ngwa ndeni aza titulaire na poste na ye Kaibi a soka animation bandi première dame ye wana nga pena kanga kwena nga aza titulaire na poste na ye na bana wana bazoya pesika première dame de l'animation parce que chef de l'état national première dame de l'idéologie na nga non première dame de l'animation na lobite ke o ya politique non de l'animation don nazala nga moko na Afrique mobimba yo première dame Yeguna FIFA animation mage baba boya kaka et pas Félix aussi ouais to kam kwa bongo kuna Clips Mososo Yesu mais siko moi na loba na génération na bino lelo oyo yende plafond yende makambo yé asa au dessus à mutu siko tu es baraté au juste tu es baraté ko placer Merci président. Président nini yo première dame. Nga za premier bon, ils ont mutu dans mutu selon nga la même la idéologie na ye. Mutu solo ba za président na coin na ye. Nga lobi na za première dame de l'animation. Pour nga na pièce. Na Afrique na za te na non nga mo. Ba yenete. Merci na moi ne bila. Non, on est là qui est impolitesse. On est là qui est impolitesse. On a aussi signé Céléoté. Non. Wana yongo bate ba éducation. Ça esprit, ça non esprit. Ça éducation, ça esprit. Esprit za bongoté. Esprit za bongoté, ça éducation. Po atakutu na meli yango ndenge nini. Na go manquer oté. Ata na meli yango ndenge nini, ata balati nga couronne yango ya ndenge nini. Fona ibage wa za grand. Po nzela o biso to ya lelo bango ne basala yango. To mona ba vile ba leader na biso ti. O mona ke ba yampania, ba papa na biso ba yampania pe ya sonam, asa kufa me o mona presa yemba chana ye, cravate o mona discipline. Yango wana eza poza na mungongo oyembela ngo bo mtu akokani oyemba ta oyemba. Non, eza pete ke soko za na mungongo wana te faut manquer mikolo te. Oyemba pe kale eza facile. Te faut respecter mutu oyo aleka liboso na yo biso ba mongo tolobaka bokune atana ke ngambe afecha. Mwana muki okutaki mukolo oyo zo sala salango. Donc oya te ko manquer mukolo na loyenge. Mais mo peut ba pe vérité bersa sali ba tour. Akenda soka zonge pa na bino tout le monde va penser que toujours à première classe né comme mo ya générique na bino asala toujours na première classe on mona ngende mta au chapeau te so dans la première classe faut appeler na boania lo musuba ko pesa o ba pesa ba tala no mutu na yo batala no mutu nga ba pesa nga chef d'orchestre bango tu bazala ki wana ba pesa nga chef d'orchestre inane sala na kata mouvement Manima batie mabuma ba voter disciplinaire batie nga seke mutu ezo sala presa kamo arrête nzate président penat ye presa talbenage tage yo mosi mibali bato sawo oui bato sanga bato ya musalati eza musala eza wenzete ke oyeka côté la route non ba banga ya presa côté la te awa makamwana ezate omoni epa na biso awa discipline rapport MC pas presse comme une président ko frapper to ndima ka pona presse eza non président no ayebi nanu nga na chef moko banda na kota banda na komaka chef atikala mona nga teke na yebisa yeke leader ministre bono nga na yaka nanu na système na nga yeke gaffe na mouvement biso moko na photo solango pour système ezaka likambo ko leka boy faut que n'est pas président non ça patron likambo no seko comme la réalité photo solango biso moko songa na kokite na comme c'est l'idée Paul est-ce que fait rigolo pas ce cas na bino car des fois mon bani na ba musée s'équiper na bino des fois et arrive à rapper bon non dans la frame bon neti patron nga vraiment wana pona ko komisa te non wana pona ko komisa te le padre vraiment azala social aza social aza le seul leader oyo na ebité so ba leader musu na gena na bokesa batu musu te mais na ebité so ba leader musu ba vivre bongo donc aza leader oyo aza pena social asekaka na ba musicien okomona mna ke obungi kore bazo lakisa yo seka donc aza pena ilunga merci wana ilunga donc ilunga ayemba bana betu baya ya famille présidentielle
Ilunga famille présidentielle. Ya balu bagara boy. Bouge caméra moi. Ilunga na ville. Akimisa ba musicien orchestre bato. Ilunga famille présidentielle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Boachi Tegeta. Merci Malgata digital à qui marne. Gigola vraiment Gigola. Ya qui marne biso to ebité Gigola qui mara biso bon. Gigola. Émission té non qui émission dans un chef na ngaritinza. Ah ogi siko Gigola e wana. Qui émission pourquoi? Rendez-vous. Non, peut-être on rendez trop pris na boulot, peut-être tout le monde a payé un peu parler moi repos parce que la semaine tu travailles tout en même temps dans concert, rap, tout ça dans studio, tout ça mélanger ma ramona tout. Les gens qui maté au monde on s'en fout. Parfois nous pour ça peut-être dans le Mbappé na une bonne émission. Bon, ils ont m'habité tout ça le programme na Osala mais pour l'instant, on a des disciplines beaucoup check. Mon ya jeudi. Moi le moto kabona biso. Il y a jeudi. Pour la jeudi concert à jeudi. Et là, moi, j'ai dit, kasi barozwaka mwana mama voandano na trone nanga. Oh, n'importe. Merci beaucoup, merci. Toujours. Est-ce que Rutinzel les animateurs au Rutinzel la pensaka aboakanaye ou azana binoté la groupe mo quelconque a évolué à kuna Rutinzel arrivera pas boakanaye. Pour l'instant, Nantes. Nantes, on a Blaise Créateur, on a Chapi, on a Pimate, il y a un bois qui non, musique est pas si papa langa. Mon musique est pas mon piment on a tia boaka. On a bois quitté. Na lobi. On a bois quitté. Piment on a tia boaka ba animateur pe bazaye belé. Musique est pas si. Faut so yogi mutu na studio boagi mokile yo ki fondi mai. Studio za passe to mona ozo mona o ba grand. Ba kumisaka ye. A des fois siko omoni passe ndé to mona yango. Bino monde bo pe sa be espace. C'est-à-dire que au monde un musicien moko a sala moi trop, a yemba moi trop, autant musicien moko a yesika. Abani maman ko boudé, mutu moko a ancien o a sala moi trop. Et là pour un espace soit là pour bino mo ma ko tsaka bango bo mo classé bango la même génération. Oui bi po patron na yo a confié une émission et ça la première émission ça là. À moi bina vous a s'exprimer bien, vous avez un charisme. Au télémi peut bien. Au bilo musu esengana no mutu musu ko mona ba boyer na société. Et télémélica. So moi déjà les padres dans mutu ata déjà ata pe icône na mboka na biso. Andimi mutu abwaka seka yoka ki asepela ki na ebo ba négligence ekotaka na kati tant moi de succès bat ba ko mulanda yo na quartier bat ba ko yo vandela yo alo négliger travail. Mais na li ça no jemo bon. Est-ce que le lot où Rutinzel sur batanga 3 animateurs dans le groupe musus au peut ça le musala mo so Rutinzel pas vendre attirer quelque chose et pas animateur ba ko ça 3 kaka. Ah oui bazali to yoka ya liboso eza vient na Eclipse mo soso watira et on a vraiment abwaka et puis abogitu bino kuna boke wapi kuna za wapi awa wana te naza si na yoki no générique na bango te mais naza cirque eza bien po hier raté à parier Eclipse mon soso aboira bien et puis nani ambulance aboira bien ambulance logo ni wana amama benisi mboka kafu na msio kia ngwana donc toza na titongo wana tolala te à part troisième nani susu bon batna yo ki bango wana bon ils appellent animateur des fois appeler ça rapper bon Rutinzel kanda bazali talibela ya noté obebisa musala. Non, quand la musique a passé. Au talibino le big non, fallait pas boire à boire. Bazali. Musique est passé. Tant que l'on va passer, musique a passé. Tant que boire, c'est que boire. Tant que boire. La première dame de l'animation. Patron, n'a pas toi ya groupe à côté qui crie à boire les cas ou bien animation là là. Non, crie et rose à la mabete, rose à l'emsouge. Nenga na lingela ki et salamité. Mais babouaki na bango mais ndenga na lingela ke salamité mais ça te ke za mabe non Rutinzel na repu de voir mon boy na ba clignon so pardon oyo Bill Clinton abwaka so ba bi Rutinzel pour na cri moko ya Bill au corjango na ndenge ni au corje cri ya Bill
Obinenga bwaka boye na ko korosha mo ko kende boye. Bon, Bill, Bill wana Bill ya moi passi. Bill a boire bien. A boire bien. Ngasko elo mokaka e salanga yi mo ndire nini nze mona ye na lingana ye ba maloba nini nze mo ayemba boye. Na lingana ye ba loba ayemba nini? Kurenu mani. Kurenu mani. Puneteme taits taidi. Ah, didi kinwanya it's taidi. Igi. Dans la lingana ye ba loba nini? Yango kande dérangeant. Inspirant un peu déjà? Ou c'est inspiration de la Bible? Made fois. Nete lo wana kurenu mani wana. Kurenu mani. Samusan kure mango ya bonyoma samusan kure watana me riva ya do watana me wala tapine sauna ya bara mirando. Est-ce que vous corrigez Bercy? Mais l'autre mot à boire que le bin a corrigé en boy. Bon, Bercy na corrigé na faut m'appeler un système ya crip et na ge crinde allez banangu ba gaga boye na baba gaga boye et là on se zaka téléphone nuance non nuance on babilo ne wana ele padre azamwana boga na susi mboga inshallah crime soupe go senga pege et allez dans sa babos boss tobina babos et ça te allez tiga mokolo mbongo te et ça non bien mais et ça pena crime mususu faut qu'on m'appelle aolo bango il y a trop de nuances trop de nuances pe monotonie mon peut faut changer couleur mais tout le monde a pe animateur ba bundela mama ba nuance tango zoloba loba même ba brigade ba loba mama nuance ça pe mais ça passe on va betela tout le temps yo boya nuance bon ba loba il faut nuance na boy nuance te na lobi boye moko pe fo balola rapé mabele na kota pe na lona giloso e boti pe balona lona no masango to ba oli pe mabele na ba jeune animateur ba soya obi ba jeune animateur na ba jeune animateur na ebisi bango peti ngana ebisi bango ngana lobi ke selonga moko pe c'est bon Yamado Yamado boira bien 3 jours 3 jours vraiment boira bien 3 jours vraiment 3 jours vraiment ça va oh on a tangela comme voilà dagi on ça comment ya nani oh ya robino mundi show me pas boira bien ba oganga no toi ba oganga ni masope fo vandi siga moko donc ba boira na bango na ko ganga na ko boira eza des babilongo musuza ba omoni ngai retinzele ngana de ngana yeba na ngati ngana linga polémique te ngana no première dame de l'animation envoyé spécial ya Maman Maria ngana linga polémique te na respectara kana ko ganga ngana boira te ngana yebi na ko boira te ce qu'on a bi différence za ko ganga na ko boira ko ganga pe ali ko ganga za animation musomo la mnanga acha makelele vraiment mais dans l'animation musupe na mutavandi ba boka ka songe ba onde ba mataka songe ba boka ka songe te bon songe ngo babiso tutu ba songe babiso mele wow ale ba chéri da kini toko mio betali banda no yo le la nzambia moyo ya songete eza songe eza songe merci nzambe opesanga papa Melina ya sololaka bien fere gola tika na yembele nzembo ya nzambe ale Jérusalem agotaki logola mokonzi arrête wa ewaka papa Melina na ngai ewaka parmi to ndoko mafoma na suka na ebite oh bah il bande coupe mais le bamaki jet set na maison mère à bon terme même ramener ça bien mais c'est comme si tu bande au monde tout le monde il sous musicien déjà azaki na maison mère et pas na bina za évoluer mais oh biso ba déjà pour moi déjà ça là déjà mamba bien ça là qui musicien au long souté pas bino qui ne kuna ba soité mais tout le monde déjà nani na katchwa na ndo la biso limousine tout le monde est na kati na bino déjà maman ils continuer na kaka bien longo okekuna bazuyo uti kuno ye koto bazuyo uti a okekuna bazuyo
Bon, papa nangai, musique ne tozara bo, tozara bana batu, to utara na banda ko to na ba parents, toza pe ba responsable. Na ko pekisa ma fille Gigi. Akokisi no 10 ans te, 8 ans. So na ebisi ko ke na kwente, ayebi ke ba boy na kende. Mais ngai ne na za bien yo nengo za boy, mandefu yango ese bimi. Est-ce que ba ko pekso coin? Ba pekso kwente. So ka moni place azalaki, ezo simbate. Azane tout ça la démocratie doit donner libre au ça la chemin na yi to moni biso to satanda ki te ka koya mais to moni aye ko luka boulot après c'est pas ko boya ti akoki ndenge ni muto luka musala na ye le padre aza papa aza parent aza social atali ke muto luka musala na ye ba pesi micro ayembi musalele eke malamu azu musala eza nango normal biso na memba ye Kini ni Johnny Memo sepela na yango. Krina e kuna e pa vena biso. Pour moi na non moi na ma peso to boki na ekende bien. Bakengo be mo ekimara, Merci beaucoup baba. Non mala suga. Na neo mabete. Ekimide, na bika ekimite. Ekimi mais à travailler. Donc à travailler. Il y a un monde qui et ça na moto mususu boyoka na ba studio boyoka na ba nini mais va travailler donc va travailler olo ba mingi non ngena lo ba mingi te etaka ko pesa ka conseil ninga ki mukolo yango na lo ba tu o bazana ba kese na bango na so bula ko kese le padre so bula ko kese le padre donc faut kembi ça vient travail pour aller place moza que zo wali bumu ba ko boxa yo o boaki na micro ye na ba to ba sepeli to yoko sèche boaka na libumu présence sentiment que voyo aussi la té ata boaki 10 concerts. C'est ça le problème. Merci beaucoup les amis de Ritinzele de Gobla Souka. Ritinzele bazoa teke problème ça azanzele non le d'ailleurs ta sela au ponte hein. Non na yana foire ngamoko. Na ye ngamoko. Utano keseni. Na utenda kuna utena mbonda. Na utipena na mbonda pi na ye ngamoko na foire na Mati Podium. Pada tuninga ubwaka ka ngabi na olenga ngabi na bwaka ka abina nga soko bwaki mabe to bwaka na miso batu kuna ngabi na bwaka ka pesinga miko tanga pesinga miko na moi déjà ka pesinga vie o saisir opportunité simba moko miko ale tombola bikiti salokola tai baze bru yango wana zongi lelo eloko elekiti kezate soki balobi tika ale mwana mobali soki ala moki na tongo il faut eloko etelema soit boutique soit cabine soit caméra soit micro yo maele wo mala wo maele wo mwana mbaso ala mwana tongo il faut eloko etelema alo bani ombre ba to boutique caméra ah oui so la mwana tongo o bule cop na zo eluka mbongo oh maele mabe bo ko sabiso mais to comprendre que oh lo belo boy mais oh lingo ko sabiso lingala ndeza rapasi comment mezate eloko ngeza na yango na o ngana o lo yo la ngota na mocha boutique il faut eloko oh bon micro na telemi na position micro na yo telemi na position boutique pe telemi ngabo oui boutique faut boy. Merci beaucoup question sur la optu na yo. Est-ce que les lots ils ont la leader au pays ça fierté musique congolaise bazali 3 Ritinzele sera vendre le BT ba leader au pays ça la fierté musique congolaise 3 kaka bazali hein to komona ya liboso à part les padres non lingato tcha les padres na mambo po il faut tcha ekaka etake uzami vena biso souverain premier Jibem Piana papa chéri Tilelo Ndombole Kanga Fimbo waze quoi viona vraiment nalingana mona ye nalingana nazana pendant 20 minutes na ye ba ino a se comporter neni nga nalingana ye ba se comporter neni po Yasuka te Yasuka Ritinzele Yasuka troisième na bi etango de yegi 3 na tangelo de c'est que na legi de katikati Ritinzele pardon zana Ritinzele otangi da na bandela otangi papa chéri Jibem Piana moto pamba l'homme qui a mis l'eau à peu près leader à PMB
Autangi le VS grave, mais c'est le livre. Parce que troisième, on a dit le pardon. Troisième, on a vraiment héritage zawana. Héritage zawana vraiment héritage pena vanda. Amama bini Gigi Kiamenga. Motema Christopher Aouka héritage zawana. Voilà toi motema bete. Motema mabeni. Bon bah c'est quatrième. Pardon quatrième. Non. Na bazaka quatrième. Na lobby ba responsable intellectuel. L'émission Oyo. Ba hota l'émission Oyo. Christopher Aouka motema Gigi Kiamenga. Ba vient na biso Antonio Mbuku, le professeur Antonio Mbuku. Numéro contact États-Unis. Na pesi numéro na ngai batutu balinga Ritinzele studio yango. Ritinzele obwaki ngate, Ritinzele obwaki ngate. Studio yango. Studio yango. On senga 800. Studio yango eza lisolo. Ngena nga musicien mo abwaka nga na game na go apesaka 800. Bae. Studio yango donc studio yango. Tobengana. Et okomaki Ritinzele oza disque. Yo ba 800 to solo la bon to lo bango boy za ko solo la to da bana mboka family bota to boma la tete numéro contact pesa li wa contact ye wa numéro na ngai za 00243 yo biga ya Wuli Musheni patron anginda kala ti lelo ya Wuli Musheni 89 76 86 984 ya Wuli Musheni 89 76 86 984 olongo benga Ritinzele libanga ya ngongo porte za ofungwama na boyo koma ke Ritinzele ngana bimite Ritinzele ngoyo Ritinzele aoloba ngongo porte sito kangisi déjà structure ya générique to zelaka ba les disciplines benga bana benga boyo ale toke biso wana toke na studio toke samsala je ne me pas boka na tuni mabete de émission de si te wana yebana na bafle rendez-vous na bafle rendez-vous na bafle donc ngana koloba te akoya pene lo ne mo bomo konza sepeli nango le pas d'après ça ne chance ou s'attendait que te piment ya kaka boye mokonde azote kaka piment na piment le pas d'un petit gars yo marga useda be ya gola tambwisanga bamboke bele side nord est ouest tozo balukaka toke mabalula nzoto yaya nzoto eluka mbongo balula Joël Muya aleke bela zoluka mbongo nabina te Ritinzele azobwaka nabina te lowana bini boyo kaka bina na yo bosi c'est là avec orchestre bina na yo donc merci beaucoup na pesa ba mbote na nga na pesi mbote na ngai epa ya Gigi Kiamenga motema ya Christopher Aouka na Londres na pesi mbote epa ya vie na ngai Papicia na motema ya Marceline Siana na pesi mbote epa ya mère na ngai Isabelle Basende na Londres wana vie na ngai Philippe Dadinga na bilamba ebele Philippe Dadingana na pesi mbote na Alain Kembela Eddie Makitonche Massa na ngai Mezunda l'homme qui contrôle tous les chaînes de Lyon na pesi ba mbote place aux Ali Mimi Avion na Suisse Fanny Poiti mes condoléances auto père de maman qui na Fanny ya Poiti ya Fanny Mimi Avion na pesi mbote na vient ngai Marcel Chilombo Sarbati na Canada Massa ngai Don Samouraï de Dallas na États-Unis vient ngai Antonio Mbuku sans oublier notre Trichona na mona vient ngai JC le mystérieux JC Kanu na peso ba mbote belé Ritinzele yo to benga to komana Christian Boketu le mignon garçon Jonathan Bolingi na toi poana vraiment azobeta azobeta Jonathan Bolingi merci beaucoup Ritinzele merci à la prochaine merci la CPL Makasi merci beaucoup dans un micro merci beaucoup vraiment on est avec Ritinzele moko la carte animation il y a Jet Set et pas ya groupe Ferrego là moko yoana merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission pourquoi pas remercier Dari Diontessa Oyo Azaki na prise de vue merci beaucoup à Dari Diontessa et pourquoi pas remercier encore le ténat du titre le premier de l'école l'ennemi de la galère monsieur le responsable Riziboula papa na Brasito le boula na peigné le boula depuis Paris il y a eu un mois la pression mbote place aux Ali merci beaucoup pourquoi pas penser à Juppé Batiki le dieu de Lyon JP Batiki le dieu de Lyon on a pêché au mot place aux Ali JP Batiki sans oublier Nabo Sani Massa na ngai joyeux anniversaire Peggy Kiwa
Peggy Kiwa, balobi 1,85 m. Peggy Kiwa, moi c'est Mbinga. Immeuble Peggy Kiwa, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Pourquoi pas penser à Hélène Posé Kabassé, le silence d'or. Hélène Posé Kabassé, le silence d'or depuis Paris. Il y a eu un na bossanité balobi, ma tante propre babi migolo te boire des familles des maman legi nanga mo na boire na le lendo tana na boire maman legi nanga na bongsala ba bretel nanga mbala mo na penser encore na Odette Munanga Tsukula na Pesiombo te place aux alliés Odette Munanga Tsukula maman na Christima quoi le vrai parisien depuis France na Pesiombo te maman na ngai wala maman na ngai tika na boire na le lendo bilo lingate na boire maman nanga. Merci beaucoup. Pourquoi pas penser encore à merci beaucoup. On a pensé encore Tatiana Nassibou de la part de Dari Diouantessa. Tatiana Nassibou depuis États-Unis de la part de Dari Diouantessa. Apprécié au mot de place aux alliés. Sans oublier pour finir, bon séjour à Kinshasa. Tamkar le fils, l'homme le plus puissant de la planète Terre. Bon séjour à Kinshasa. Pour finir, Balobi, il était né noble. Il a grandi noble. Et il est toujours noble. Et il mourra noble. La noblesse dans le sang, c'est de King Salomon. King Salomon. King Salomon. L'homme de 49 voitures de luxe. Oh. L'homme de 49 voitures de luxe. Babi Sozana Tembe, beta Facebook, Kota. Vous découvrez qui est King Salomon. Betaka King Salomon. Tu vas comprendre qui est King Salomon. Djenga Kazadim. Très puissant, plus que la puissance elle-même. Ce pour le moment, on a parlé de ma campagne d'avenir, Petit Bois, numéro 6. On a parlé à King Salomon, de place pour comprendre le multimillionnaire. Ciao, à la prochaine, bye, merci.